Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com. Maxi Bien-être, ezali produit oyo eza komelama pona bato oyo nzoto eza faible. Ah bon? Maxi Bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pende. Ni otona pona Maxi. Pona Maxi. Alors soko meli Maxi Bien-être, peto congolais. Na Tigoloba. Maxi Bien-être is a breakthrough product. Maxi Bien-être, your complete health solution for a harmonious body and conjugal relationship. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Sous Magister Sumuswas Diskipuli, moi je suis le maître et vous êtes mes élèves. Chinemwa Kwetumuke Salimaluma Nena Moulonge Shiwa Kalasa. Patouchinemu, votre humble serviteur. Derrière la caméra, c'est Dems Vidéo Dems, chasseur des images. Grâce à www.congofrance.com, na boss na biso, patron des patrons, Josué Didi Dipumba, manager na biso Zawana, Balubi Bookson Junior Bukasa, contrôlé va faire Imperio avec impact na idéologie, moi na mabélé. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Choix est clair, Junior Bukasa, Bookson Bukasa, Webi, tout ça, Gandete, Okaragipo, Awalelo, Nazo, Betali Solo, il y a art. Tant que art, ça dit tout le monde est artiste. Tant que art, tout le monde est comédien, tout le monde est peintre, tout le monde est musicien, tout le monde est mais Lelo, Nazo, il y a artiste et comédien. Moi, il y a sans souci, pauvre sans souci, ou Atika Bisso, Bakari Matondo sans souci. Donc, il y a une tige avec impact na idéologie, ou esa émission est vérité, na vérité, et baneliti Souka Bakari, à côté, pour ça, la plaisir. Na grand bac Igor Nzungu, balobi très fort et très crédible. Bangonde tembe, c'est-à-dire Bakari Matondo sans souci, c'est-à-dire bien habillé Bakari. Merci. T'as toujours mon système à nouveau marié. Waouh! C'est bien. Donc, tu as Bakari Matondo sans souci. Tu as na tige avec impact na idéologie. 15 minutes, il y a vérité. 15 minutes, il y a roloba. La vérité, il y a Moussala na épée. À Salaka, tu as masolo avec impact na idéologie. Bakari Matondo sans souci. Bétanon du solo. Tu as taliton, tu as Bakari Matondo. Tu as sans souci. Tu as zongi na bapale Maramoro. Père Azarali Sousouté. Père Atika Bisso. Histoire, on est les grands nous avons Congo. Ouais, nazara na Congo. Tant papa ya kufa kinga nazara na Congo. Papa ya kenda me tigera bino ngai. Ya tigera bino ngai. Donc busa rukula ki sans souci ya kufa te azari. To salwa sans souci ya kufa te azali. Wana yo salaki wapi na Afrique du Sud to na Congo. Te nazara ka na Congo. Après yo ya papa yo sara 3 mois na yo ken point noir na zone Congo le ce ne yo zo négocier na avion yo tiganga. Bakari Matondo vous comprenez que tu es un artiste et comédien et ça la bien mais balobi cause ya liwa ya papa et cause la papa récupérer qui va bien ya ndeko na biso madilu système ou azaki ndeko ya mwasi ya mama Mado on appelle simbote yango sala ki ba retour wana et sala ki beta quitté papa sans souci atika biso te biro ni na bien oyo papa ya récupérer ya madilu oyo ya zanga wana sera ka baza ko confonder yango mais papa atekala kuzwelu yo moti ya madilu tina ndako kota te lote ezala ke ezo fana na mwasi na ye ndingi ka ezala ka ke biloko ya mutama le leke msusa malonga ulande ezala te mama ezala kufana mbana ye nde azo biloko wone fana nyanda una biso ndenge mkiriza ukanisa bakanisa bonte za bonte mais papa kufana nini vérité wana yo sala batu ba Hollande bien. Papa nanga ya kufa, papa azalaki na problème ya santé, ezalaki ku déranger ye. Basaraki ye ou izalaki opération. Tava fine baza udira. Les gars, talaka Congo français mokili. Ouais. Chibambalo. Papa tango ya azali na mukiri, papa azali ku bira opération ya pansine. Ngana kufa na ngana basali ku opération na 2008. Opération ya pansine papa basali na 2009. À part ça, papa opération des zalaka makambo ya hôpital ngonde zalaka papa zalaki mutu sikre zali ku déranger ye zali sikre zali ku déranger ye tango bazong sa fièvre mataki mai ba perfizaka ye bon na ku pe ça peut docteur batu faute te zaka makambo ya nzambe na bongisa mabongisi na ye ndei pe papa lela teka biso
Mais papa Tikibino guerre na yo na météo lelo et ça là qui peut embouteillage na réseaux sociaux météo za papa leki na yo mais guerre wana c'était dit à quoi ngeka otakine météo ki azozo ba mbonga batu na ba poto azozo ba mbonga batu tandis que yo poza kino pe na kini te lem suso na kini ba code linga komela yo tsenga liwe papa tango zonga ino koto météo akoma ozo mbonga ya papa wana tongo zongi koto bonga na zali awa na yoka ki kaka na sango nde ba pesa kaka na sango nde sango te ya terre na église batu ba benga ki mengi bazo yebisanga ke batu bazo contribuer na liwa ya papa météo ya kenda poto azungaka batu ba poto bazo tenda bilo puna bana Mathieu ngana zali ala ki informer un peu de paix mal na yo kuta na papa tukalisa na tika papa ngalfar na Congo na yo kuta papa ngalfar mo awa ayo kulam sali kamwa na Bakari yo za ulalo yebiteri kameza ulika na Congo ke papa mino météo za udia mbungu na bino la bizarre bongo soy pas là que j'ai la trappe bata poto babinga basane ngalfar ya théâtre to ngalfar te papa ngalfar ya théâtre ndeko ya lipasa ya papa kulute ya papa ngalfar na Congo wana zala ki penda ami d'enfance ya papa ngalfar na yo kuta na Centre Africa bazo benga ngalfar bana so yebite e mono bon na yebite na yo baka ngalfar msuzo lubaka soki azanga rival bon na zo yebate donc oyo ngana yebaka yango wana ben so côté zo yoka o confiance indirecteur c'est que bien balobi batulam pakaba mon appelé vena ba una yebsa ki bino au dernier jour vous direz que je suis prophète ça dit vela so ngalfar ça théâtre ki toko na Congo biso tout ba fanatique na yo mutu moko atamulaka na passeport na en Afrique du Sud atamulaka na kombo na en Afrique du Sud ba ngalfar 1000 rival donc hier azota mona kombo na ve kuto mona ngafo abulaki na finga ye na émission or na takina mutu moko boye awa azota mona passeport na yo artiste na biso munene ya Congo comme na ngalfaro asepelisa biso tout mais ce que za na mutu moko congolais moko azawa soit disant pasteur atamulaka na li passeport na yo textuellement bokokana azota mona pena kombo na yo donc et ça la bien te yango moni to takaka chaque jour quoi et ça la bien yango Bakari azolo bato ba comprendre te ezaka explication wana quoi ça dit Bakari obeti li solo tu vas comprendre le monde d'amour. Mais en Afrique du Sud, ils ont mené ils ont continué théâtre et tout les années. Ouais, théâtre en Afrique du Sud, nous avons continué théâtre et zanango. À part ça, il y a des gens qui ont bisoté. Il faut tout avoir chaîne tout légaliser. Il faut pas bien ça céder, bouteille céder, zari payer embouteillage. Ah, en Afrique du Sud, nous avons ça théâtre, nous avons continué kaka. Mais quand on a 12 ans, moi, on a une pièce parce que c'était un producteur penda bazate. Isaac Mabaka Lando. Oui bien. Na lobi ba producteur bazate. Awa nazo usala mingi ba spectacle na ba JRG Jean René Golo. Ouais wana papa nanga na pesa ge respect mingi. Papa nanga sapotaka nga. Mais aza produisaki ngate. Producteur nazo uduba na façon ni ke o pesinga caché. Soit naza histoire nanga sa yo na histoire no tusari nga pera bénéficier ke na kepe na faire mona futi ndaku ke mbongo nanga producer Elias ngai. Ngopa ndesi R moko FBT Fikipo musalande ya mama nanga Nathalie na yasa bango elle mo ba saputaka ba sap elle mo te me ba saputaka nga mwana bango ya ndengi ya famille mais baza ba producteur te bazo produire nga tanke ya makireza usara mais producteur onga na za uruba ke bazo couper sa teke onga na produire na se cacher affiche bimi kombo ngandi batse nga pe na liembongu na lati veste na za usepera nga na bité na Afrique du Sud bazate c'est que bien bazate sali bien mais en Afrique du Sud tout le monde va arriver à ba théâtre awa tout le monde qui va nani bakata bayaki tomonaki Gabriel ayaki Christian Petsa ayaki Shoga Utsoya Pakaloui pa Utsoya to saki na bango ba émission et les gars qui bien avec impact na idéologie wana azaki na kawana siko na Congo France tozo beta bilo wa sika po sala bien avec impact na idéologie mais siko okoza na raison okoza ba raison oni ba artiste pena ba beta la tour koto po tout monde a pe ba production ça la vraiment bon ngana mona ba artiste ba beta tour awa misusu pona ovimbi sa passeport misusu izana batu mote yebisi mususu mi bengi prêtre ke ngai na osepelisa batu na yana ba artiste comédie awa ayena bango nzela makolo Lubumbashi yena bango ba toki na nzela bakomi awa pende ba ukendere na ndenge pe ba yeraki na esika ba ufandira ndenge pe ba ukendere to yiba pete yango siko ba ya obetaka tout luba et ça la bino passe bino to bozala ko to ke moni batu bauti Congo baye bazuma ba bien bazuma biloko ba kena ngo Congo kozwa biloko pokozwa ilamba pesa ntanini mani biso aza mabete za kumisana zo comprendre to misana c'est les auta libanda bon nakunda na bango te zande dio papa ozali wana so za na posa utara CD utara Congo ndenge ni bikote monsieur zali salite otali oyo yolo natika kala yango bango bazozwa mo en plaire pour producteur pas za utira bango caché bon
Vous comprenez, parce que bima ba prête o mi bima ba prête ah bazo bima prête na batom sika wana. Po biso to yibi bango. OK. Eza le coup là, na ndeko bwaka, na zala ki kubwaka batu ya par exemple zo bwaka bata poto. So ina komi patu yo mukonza patu yambinga na poto. O la isinga de la tie yo pe kenda boy, o sala boy. O wete atama banga zo bwaka ke zero. C'est bien, ça dit vérité, ça bonité. Mais le lo Bakari sans souci matondo, jalousie zate. Est-ce que en Afrique du Sud on dit maranani? On dit théâtre. Comme théâtre, na mine di maranani ngamoko. L'Afrique du Sud, bon, au moins ni vie artistique hein. Tout ndi mamaka, tout le baate que tout ça au monde long, toujours mon mtemate. Na mona bande ko nan kondima c'est trop dire. Na mona bande ko basala msala bien, toujours mona bande ko Soweto. Toujours mona ba BBC de Jobour, toujours mona ba Jojo Mules. Toujours mona bande ko belé, tundi mamaka. Ouais, bazo sala mais bon, bazo sala msala bien. Na comprendre qui me polémique moi dimi, mais ce qu'on a théâtre on dit maranani. Na voix oyo salela ya kibo papa wana na théâtre on dit maranani na Congo. Na théâtre. Bon, na théâtre na nzima mutu so sala msala bien. So na tali pièce ya mutu a sepel 50 na ndimi mbalamo. Neti ba voix wana tout monde ba isobe ba salaka ba voix wana tout monde ba pesusu ba vidéo ba salaka na ndenge obamba tunatangi na ibe ba voix obokina na ki papa wana siko na batu wana o pointara nani. Bon, pour ngai ndeti batu nga na pointara muke oyo ba betanga mutima eza pakalowi. Vu de loin aza caché papa nanga nazo ndimi pona bongo. Isubi bandela place wana. Vu de loin. Aza caché papa nanga so zo bundaki maraboy wa biloko ya papa zo sa na betete mezo kende boy. Isubi aza caché papa nangai. Oh, na ndima bango pona caché papa. Pour passer yemo wa benga père nanga ya idéologie. Oh. Pakalowi abima na ndenge karizaki ndenge lokuli. Mais pakalowi benza ba bizu atura ndima pakalowi. Parce que wana yo ndima no ka pakalowi. Bon, na ndima bango bazo sala. Wota bi ndima fi de pona caché papa nanga. Na ndima caché wana te mais c'est bon, c'est caché bon, tundi maka ndé nini ondingisi mutubela tebe nandimi kaka bien. Mais la boy bango te mais mutubendi maka mais pakalowi vraiment atana za la kanda so ameke lokune ikuta ngai. Mais susika ndé ba ya awa tokuta na ye tuzo yambana mama na tarifi kipa benga Bakari pakalowi zawa. Wana pe famille famille Bakalowi famille. Mais vous passez la journée moi bien. Tokutana tusipira ezayibika monde ya musala tango uti musikope ye kutana na fatigue boyambani mais susika tusala elokute susinga na lela kaka producteur azalaite yo moko le producteur azalaite pour savoir liboso producteur azalaite et ça lipe bien mais siko en Afrique du Sud ba projet na ozanini ba to ba retenir nini lelo to moni Bakari matondo sans souci ba to ba retenir nini la congofrance.com. Ouais ba projet nanga ba projet za ibele ba projet vraiment za ibele mingi na sala ka mutu ya surprise. Vous comprenez? Ata yo pas de fana gana kamba libala oye bango pe 2 semaines. Na sala makamnanga mingi na sala un peu caché. Comprenez? Donc ba projet za ibeli ya usala, ba projet ya usala film ezali toujours ça na nous film na John Lex ya ba wa o ba kufa ba artiste comédien to ba kufa toujours ça long métrage na bango. Qui est derrière vous? Bon, qui est derrière vous na affiche na mona ka tira ngadia dia atie papa ngai atie mangwa ou o moni qui est derrière affiche ya tie. Mais o tali qui est derrière vous na production na moni ba komi lo te. Nazoti que le micro tant qu'artiste au sala eloko moko boyo sepeliza batu tout bazana ba parler kozongisa biso no kolamusa biso no papa sans souci olamusi biso ye po betelo ko no moko sala bien ngana vandisa batu na ba parler libanga na ngele ki salaire na valeur master nga Frank Stema di suka balobi entre un frère et un ami le choix est clair. Massa, on est ensemble, nous vivons ton époque. Merci à toi, je suis Didi Dipumba, patron Nangai. Merci encore une fois à Junior Bouka, sa Boukson Ampero. Tout ça, la rende Toganagi, Kalaming Tenabi et contrat Ezoya, tu signer papier avec impact na idéologie. Tout ça, la marambois bien pour Congo France ne tombera jamais avec impact na idéologie. Na pesi mote na les grands mouyaka, mettre 4 forces, Barobi Basanganabaye, Ebele, Igor Nzungu Ayebi. Mettre 4 forces, les grands mouyaka, Barobi, mettre Belhomme Katex, mettre patron, champion Magouche. Champion Magouche na zone mabe champion number 1 patron na mbogoyo champion number 1 patron na nenga mbogoyo ba champion ba patron bazalara et ça la bien encore une fois merci à toi le président Didi Kachipi le plus puissant de South Africa, solution à tout problème. Merci encore une fois à toi Georges Mukuna. Bangone Tembe Christelle na ni bo répondre na ba palin et sali bien. Merci na ba maître tout balinganga Al-Qaïda ne tombera jamais bana matonge tout bo soutenira pas tout chine mu maître Waniko. Yo yebito sala rande to ganagi ba tout balinganga ya emeka pongo pochi zo ba maboko pete. Président Chams Chamalondo. Ya ize dogo
ave na kolia kaka ya nzambe umelaka bango nde tembe temba fukami docteur moko en Afrique du Sud tozakane ya congolais a traiter ba congolais au fele comme on a docteur Gigi Lumvunza na bandela docteur Gigi Lumvunza natikela Sadi Bakari osakana biso sala biso bien enga wo bimana ribanda tete dare babuyi wo bimana ribanda tete yende mama babaraki yana tangwa dipanda sia isaraki makambwe papa patou ezolo yo lubate papa patou bino baluwa buza compliqué naza otambola na Ibra moni papa momo benezo luka adresse ngone ya muluba na bi papa oza nationalité congolais habité za nationalité congolais za muluba papa buba congolais oba congolais za ba kinwa mingi ya kulubisa te ezalaki na muntu moko boye azalaki na mwana na ye comme na âge de 13 ans anga ko ti maternelle papa wana bandaka la ko sa mwana maternelle papa ko sa te papa ko ti mwana maternelle professeur habité ngana banana ko bande 1 plus égal combien papa tuni mwana wana 1 plus égal combien mwana habité mwana tari tableau mwana tali tableau bana mike baza otala oyo azali kapita wewe nde nzoka samuninga na bongo collègue ya classe mwana tali tableau tali 1 plus 1 azui 1 azuna plus azuna 1 azuna égal elisi mesete wana na monde va famille égal 4 mutali boma le kate tonga bi égal 4 watu wagangi mutali boma le kate za ulika bi nzambe mutali boma yoki réponse ya zo kama nzambe na ngai Congo pasi zo uta wapi Thompson ezalaki 100 francs et comme 200 Masanga oyo ezalaki mire et comme mire 500 na depuis tout bout ma fama impression to yebaki garde le to yebaki garde le matin comme sous 4 mingi ya ulubeza te eza ebele masolo eza ebele o za na posa ya Bakari bazu numéro na 061 723 0941 ba spectacle na kuma usala ba spectacle benga ba manifestation ba mariage ba anniversaire bana mikebo baza na fête baza na kanda mbale za makasi na yo sekisa bango eza ebele. Merci na pesi mbote nanga mingi na oyo kutu na banda toujours mama ya ba mama Maria Misudi na pesi mbote na papa la ngai Pasteur Timothée papa Odin bana Bethlehem ba Bethlehem tu ba mbote ebele ya trop na pesi mbote na ngai na bana tu ya poto Rachel Gina gros bisous pesi mbote na ya Sandra mama o asimbi masolo pe na bonzambe kata FBT na pesi mbote na mama na ngai Nathalie Fikipo Bambote belé à trop gros bisous donc on est toujours ensemble Afrique d'ici mo Obabi Bakari ba maman Gladys Kalonji ba Yadebo motema papa Arnaud ouais merci à toi merci beaucoup ça dit maître Coco de la part de Dems vidéo Dems maître Coco tozolelo mabe avec impact na idéologie et anandeki moi si ya pembe à la pauvre velu na bandela anandeke moi si ya pembe à la pauvre velu et ça la bien basi tout balingaka patu chine mubegi kapena maître Muzelo Boko beta bango pe ça la bien 4 forces ne les grands mouyarat maître patron anelo na poche et ça la bien ça dit champion magouche ya Nassim Petit bébé grâce à Zaliwana avec impact na idéologie tout ça la rende to kana kidem ce vidéo entre le faible et le fort il n'y a pas de négociation et il n'y en aura jamais même si vous multipliez les Français en désordre ça ne vaut absolument rien la colonisation durera très très longtemps je vais vous coloniser jusqu'à nouvel ordre. Congo France Bisona bango na bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com